faire épée ezelo kokuta olobate mwana ngingiri na ngingiri pala bango na proto maponga botaka mai ibeta ka uti mbuji mai muta jouer na bandal que jibe ko ayeba na baluba c'est quoi baluba mtu ba reni c'est quoi la baluba diamant loko pamba siko batali ko jibe azale ke baluba bazala ba diamant to chesh président ya ba chaka président wera biki toni kutu banda zana wenge selo no sakanate so selo asakani biki toni ndo beta yi kana wenge pola ba vitamine amele comme c'est matama mutazaki kutu ata muselekete kutu za santé aotake wera na nini azala pas même leader un jour afinga wera ve jaloux te bilonde ba petit jaloux wera ve jaloux te po okuta déjà wera la ba camion okuta wera vana na ma campagne okuta wera zalaka bien donc bilonde bondolo ko ba fula mino mo fo ba tsaka ba clip la mangwa kala bon ba clip wa kala ba sola bien bete vaso rapide otala beauté bazalaka nango ya manzaka kutu fa 50 donc nayo moko kutu royo kana nkele mais lelo ko ba koma ba boga atiki mo mandefu ko manzaka abima tama atimwa tenti allez onga leader siko leader ngo pa nufinga wera ya linga ba veste mingi ba jito na kutu ko tanga na nte po ba zaina ba misala do atabutu we umeli na bomo tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote Nganda Taba. Venez. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde na ninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te
En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindu. Congo Promo. Bonjour très chers internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est de Babango avec Yves, Ipan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindu, boss de la merci à toi, Raïskan le super pro caméraman, il va RDC ainsi que le cordeau qui assure Serge Piana, voilà, et Bamote Belena Dominique qui est le saboussa, Moussarata vraiment dans l'ordre mauvais, Bamote Belena le président Ndombasi, et puis on a moni l'empereur Jimmy Dylan Toto et sans oublier mon ami privé que c'était le fiti papa na Riben Mbote Belo aussi na Pessi na Poupon Digbo na Katia Canada wana et sans oublier Jamon l'humanité sortait de Bruxelles et José Baïla JB Service agence pas comme les autres très bientôt l'autre année avec Kinshasa Mbote Beli na Billy Vumuka Fondation tout ce qu'on m'a vu dans Orphelin et pembeni wana na moni ndeko nanga 4 aussi Yobika Ningizalaga, John Lubila ba exibele, ba mbote bele, na pang de moi amonka a cancel le verbe parfait tunga na tunga et maman na biso minute ba moté mais tous peuple mbeto le maman likelemba. Voilà, nous sommes avec Manzaka Mankoy. Yemero pekara er mongo nzoi, er mongo Manzaka Mankoy to yeba oni et to mengi onia bon Oni Manzaka. Oni Manzaka to zane awa, yemero pekara nzoi. Parmi banzo yo bazara pemé la rançon ni pas à parmi Manzaka bango peka na katio voilà santé ndenge nini ya wonye musique à maison mais yemoko igwe puis bino Manzaka bino ba nzoi de la forage en calme azan ki ça va na et route aza parler azo préparer ya rep voilà donc poser pena nyama. Merci. Et le retini biso luka ça sous demande ya ba cher internaute batala biso babi pourquoi pas koluka Manzaka a expliqué biso comment l'artiste ba ya pembe na ranson ba evra na pembeni lelo ba ignorer to banda na moko to yo moko banda ko tanga moko ndenge ba ya ndenge yo mona bon parce qu'il y a anciens ya wenge musique à maison mais depuis azala na bité Manzaka o expliquer biso ndenge nini moko ba ya o ba ignorer pe lelo makambo bon ba on sonde ba ya wenge en tout cas bazabata olobati ti mo baleka na TV bazolo ignorer et ça la biso passe po biso to yebi vie na bango makasi to yeba bango te ke ba za leader na vie mais tant tout monde les rois de la forêt a juju bango ba yeko lukande musala pa wera na luka musala pa na bango te po wera déjà comme les wera son bango ba kombo na bango oya bandako muta changer bango ba kombo za wera son sa wera son biso to ngato yeba ba kombo na bango te ata ba kombo na bango ndako to ngato yeba te mais pe ba yeba na te. Donc ouais randa fula bango atan zambe mta fula rabiso mais de la forêt na fula bango poto mona babilongi na bango te babilongi na bango te hein j'étais mon lopo ya ndeni oh j'étais mon lopo ya ki teki muluba mo bozo fa na pala bango na campagne moi na patron bon atali kaka bon ba spe na ngezo senga fona bandako yemba akepa Marie Paul ya mona bandal te azamo la ma campagne bandal ya kaka ko ya meshe bango ma campagne. Bon, tant que pas Marie Paul azo sara neti kaka alingi mutindira lingité atalika kuna esimbata longwa n'est pas de la forêt à fula bato. Ya on tera yeba JDT comme on est ndako Jackie. Vous ba ça JDT mulopwe, c'est Roy Rasson. Ti le azana poto akoma leader na kwena yi. Voilà. Faire rigola aya ndenge nini? Faire épée, ezelo kokuta le baté moi na ngingiri pala bango na proto maponga botaka mai. Ba wera maponga botaka mai te ba wera ba kolina bandal. Bana bandal ba otika bana bandal. Faire tant que na ngingi comme ni gola tant aye maison mère mon appelé comme faire chair de poule c'est wera son tia chef d'orchestre il est là comme leader donc JB Service il y a José Baïla. Oui bonjour papa. Allez comment t'as réussi la ndanga na bureau ngane mukolo agence José Baïla agence César basée na Rennes tous les voyages ceux qui biloko comme ngamo na yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi José Baïla JB Service Europe Mobimba atie biloko pa na yo
S'il vous plaît, papa, biso awa na JB service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui bilo connaît commis très bien. Ah, mundo mukirite. Soda pour nous t'attirer colio. Ba refoulé yo. Et puis colio on a déjà signé. JB service. Ba les sa pote, on est au tile lo. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse na sima nango okomona JB service. Zerana. Quelle a mené passer carte mémoire. Oui, Ziga. Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Bakoko boyaka wera tenete un jour afinga wera ve jaloux. Wera ve jaloux te. Bilonde ba petit jaloux. Wera ve jaloux te. Pour okuta déjà wera na ba camion, okuta wera vana na ma campagne, okuta wera zalaka bien. Donc bilonde bandolo ba fula bino. Un mo fo ba tsaka ba clip la mangwa kala. Bon ba clip wa kala, ba sola bien, bétévation rapide. Ota la beauté ba zalaka nango ha. Yamanzaka kutu fa 50. Donc nayo moko kutu royo kana nkele. Mais lelo ko ba koma ba boga atiki mo mandeflo ko manzaka abima tama atimwa tenti allez onga leader siko leader ngo pa nu finga wera ya linga ba veste mingi wera ndola ba veste troté otala ba clip akalate batala bilongi na bango ta ba tsaka ba tenti rouge na mutu bazaka ndeni. Mais si arrivé le koya pembe la wera son ba yaka ndenge nini ba kana forme nini ba yaka façon nini ya ba fazer kutu ya ponga biswen ba fazer kutu ya ponga biswen ndenge ba yaka kutu ndima te. Donc wera kutu azotala kaka na oye pembe na wera ozano salité mais wera tali kaka ko pe mungongo eza bien quoi est salité là comme c'est soin mutalakisa bango poto mobimba bato ne so baboka na album na bango mutalakisa bango na poto wera son ça wera son mais bango baboka bato na baboka na album te wera mutalakisa bango ke okomone intel okomone Jackie Watunda okomone mère Aniti Mambote wera ndé donc bango balakisa wera prêtre te wera ndalakisa bango ba prêtre. Et héritier Watanabe kokotane na héritier pe na wenge azala mbanga kutu ya kolobati banda leo tim kile kufa so baloba na ba sentiment TV mutamoni ka zoloba héritier c'était moi na classe akena vivre la musique papa wemba lobi ke oza mwana muke fotanga ake pa JB Mpiana asalika neti pipiu JB papa Chéra négligea qui tanga pa wera juillet abanu tangisa e classe ti asisi classe pas de la forêt. Donc azola na lpanga ba exaucer tia longo pa exaucer batindi passer leo ake vanda kuna c'est le kutu emo na repa zo boyer tia matana vital na e c'est le pe emo kutu azola mbise ba damas na palais mais oui mais lelo oyo ba koma obude donc eza passe misisa zaka nga bili ndo na yandenge nini c'est le ya yandeni surtout mikolo yo babi Serge Mabi à la paix appelisi monto na ndenge na ye ndeko na biso aussi J3 appelisi monto na ndenge na
arrivé à batonani surtout na wenge musika yo zala wana to lingandi ba vérité wana bayaka ndenge nini bayana ba façon nini bayaka ndenge nini pemena we ranson ba jito na kuto ko tanga na nte po bango bazali na ba misala Adolphe tango Adolphe abengani ende yaki maison mena ba jito ngana bi jito te masola wenge ngana masola wenge ba fere ba héritier ba mabiala ba JDT ba la Coste ba Adolphe Dominguez ba la misala wera bango tout ata ba ganga ba misala so tena ba clip na bango mona longa wera ti mais so tena ba clip a wera mona bango ba travailleur ba ganga apamba bala sa clip ba tselonga wera na ba clip na bango so que ça mais so ba misi ba album a wera tout o mona bango ba misala baza ba collègue na nga so nga pena za na mbongo na sala orchestre ngala bango no sala pa wera ba travailleur yo sali combien ne pemela wera ya trop na linga suko tanga ngote do na koma casser ngati bango so bazo nga na zo découvrir bango da ba kutanga déjà que nazara na wera bandana ki kwiti tiki sasa do nazara na yi maintenant il y a ces Léo Scram tant qu'il est le Léo Scram aza ko attaquer we ranson na be mission mikolo attaquer we la nini pola ba vitamine ya mele comme c'est matama mutaza ki kutu ata museleke te kutu za santé attaquer we la nini azala pas même leader le boko tanga ko moi Bill courageux hier elo ni asala comme musenga ba aide faire ya to yemba Fabrice ya to yemba yo so mona Bill aloué mutu ba yemba nae moto zo ko raté. Mais c'est le abinisa bino sala bino ba plaisir belé na abinisa kana na dit rôle poza ki musicien ya soki ya yombe gauche soki ya nani soki ya nani ndiango dit rôle ah ndé siko to joaki kaka to moni mona mo azoli la mo bandali boye bon balika ko basé belé batalika lika ko mo boye alingi ko déranger trop batie ka boaka mais abinisa biso la nini muta abinisa biso na wenge c'est chaleur c'est Bikington oui Bikington chaleur ya bin sabsola nini bako imbiko bako ko elote o ignorer les lois na boyi o ignorer c'est léo tant ya zo boya biso tozo tondi mai to boyi aza kaluji to tanga batutu kaluji to tanga dimi kaluji bino banda boya kaluji pela fela nga to nyoko mana be kokota ba fela nga ba kokota zo boya biso manzaka mankoi banda lelote c'est la boya biso ko libanga car libanga mo ya manza me kuto yokola bien te tangela ba dikerol et tangela ba kaluji be kokota ba Bikington ba meilleur animateur o ngala tshaka mutema bango wana ngala ninga ba vérité na mo muke isala biso bien manzaka oyeba kulungwa ya Adolphe Dominguez pemela we ranson izaki nini parce que yo linga bien ba vérité ya nga pela ningi lelo yi biso vérité wana nini sala ki Adolphe Dominguez alunga pemela we ranson parce que yo mona makambo na tout. Bon, Adolphe tant bazena ba wera assemble. Ya ba no kazaza leader ko wera na JB. Ya ka seye pa comme ko wera na JB. Nzoka ba wera nde ba okula ke maweta ke mwana patron mo bwaza na mbinza. Leta ka zola tamo bilamba na eba nini. Batali petit so beta ba shiti, petit so sala ba vanti mo bwale. To joye kaka. Ya ba joye akoloba ni pa ba wera. Ana vi pa ba wera te ba wera ba leader. Wera zaki leader. Wenge muzika. Numéro 1 Didier Masela. Bana veni mona de la forêt numéro 2 wera son bato banda histoire na bango ya wenge donc omoni tango jibe pena embi jibe pena lobi ke nzembo na ngai ya mulolo ebimisa wenge akosa nzembo na mulolo te mulolo banda na kikwiti mulolo wera sonne amulolo dansima dansimodila muda kutala za wera son yango wera stanga moni jiba kosi yango mona mayela wera ayeko bimisa nzembo oyo ya ozobo matango na yo na bayini oleke travailler lekinanga nzambe alingi ba paracete ya lokuta te non c'est pas vrai à jamais wera boya kasi na biloba loba te lekiyoka polo to tikala sanka de kuta na blaze élément héritier ko zongis ba welaki ko welela mwana nanga moko mulolo ba préféraki bisengo ya basimi bale ba welaki mwana na tango ya Salomo o makila na elonga mulolo ezala ngo ya kikwiti Alice Baba oboyebi ba poète mulolo za yote papa olingeka ba chao kapo bolo banana wera te o tuna wera o tuna nini wera nde leader. Oui, j'y vais dans un bougement, il m'a joué na bandal, que j'y vais quoi, il y a ba luba, c'est quoi ba luba, on doit gagner. C'est quoi la ba luba diamant l'euro pam. C'est quoi tel quoi j'y vais aller que ba luba, bazar ba diamant, tout est président. Il y a ba tchèque président oui
wera azali secrétaire mpo baluba baya mais ntango makambo échange carrière ekangami baonde baokende bandundu mboka na minute ezala maboka baswahili na bato bandundu okito mata oboyo osambwe olela mama bandande te Manzaka expliquez biso non d'abord stratégie ni bosalaka soki moto afingi wera bokitela ye na terrain azwa makofi azwa manzaka banzoi baswai ntango ofingi wera ntango ozofinga wera fo ozala na connaissance lokola wera mpo yo pafa ndenge oza no famille présidentielle te soki ozofinga motu moko aza ne famille présidentielle omwa teke sukasuka bakocharge na biso mpa wera toza koya bana mura bato balataka baveste bazali biso sikoyo toza koya ba JR donc soki omanke toyeli yo tokocharge na mpenza chebino kutu bokima so tokoki balamba tokopanza yango elobela biso rien pour au manquer patron la biso leader. Bosala yango non stratégie wana. To sala yango so totali oka na TV manquer. Ba konja likolo ba pesi biso ke mutu mo manquer to yela yo. Au mona biso. So za na poso to kuta na to yela yo. Siko we ensemble de tinda bino to bino mo bozi ba idée na bino ya mabe pona ko sala parce que musique etambola bon na polémique. We ka ko tinda te. Biso mo totala ka TV. Tant monika ka déjà manquer biso mo to sangani na ndenge na biso to zala to charger na yo. Ouais, on a tout temps. Avant, donc il y a beaucoup déjà que bah petit bout c'est lycée. Il y a tinda raté. Il y a biso monto les lèvres fort pour il y a le ba mingi tembanga passe. Alors bani, so bo sali acte mon ba fashaka. So to sali acte. Tant que la raison. Arolo ba merci. Tant que la raison te, à moins on ça ne va pas mais ceux qui ont manqué hier tant que responsable. Pour ouais aza responsable. Moi ba leader msous. Les ba leader msous zo mon leader. Aza responsabilité. To bana mo ete ba leader msusu bana ko sabato na TV on aza responsable mais azane responsabilité njoko za la bana 50 même ko lo kufa ba comme mo na 50 bana otikeli ba ko mele mapango mi bale pamba mi sat oza leader te nete le to mo ba leader msusu basi na bango akota a mabe abima a mabe siko lelo yo leader ozola la pa fa la belle vie siko bana so ba aux États-Unis ba ko tala ko papa l'hôtel non we ra so ba exaucer ba aux États-Unis ba na de la paix na ma campagne. Donc, bah écoutez la peine d'avoir tata la marron, bah coutani bah lié na mesa. Donc jeté. Oui, raza responsable. Comme ça c'est que tu vas jeter. Camion, somba na yo tamlo la ngondengo lini mais yazo tala kombo lupangu pour exaucer. Un jour so oui razate, biso manzaka to se retrouver pas banana. Okitomate. Est-ce que vous posez un salaire na compte ba mission de ba foot? Les loko tu vas futa. Ah bon? Na zorango, sa plaignant. Na ba musicien na biso to zo na ba longo to no place moko ba enveloppe place moko ya signé nga pela signé donc nous sommes monga de la forêt ça c'est bien en tout cas to luka pe mo longo na belo je belo sala lelo ngai so ko longo na wenge melalanda ba feri melalanda ba Adolphe melalanda do ba musicien so ba longo pa wera so na lingaka wera te melalanda ba ngala za fidèle ngai fala mo na suki ya pemba de la forêt. Tia ko bima suki ya pembe pena ta siminzete nga manzaka na zane kaka. Est-ce que ba leader musupi ba benga de travail pembe na bon? Bon neti na bi ke papa chéri bi ke o manzaka ko fiolo mide bi ke o manzaka ve beaucoup la kufa bi ke wana manzaka ve na kester bi manzaka bango tout ba bi manzaka ba bi ke garçon wana pona de la forêt en tout cas a sakala na yo na TV so sakala na patonae. Sikono na ngaka yiba yo au travail pembe na. Ah bazali sato. Neti nene. Yo kasi yo somelanga ketch ezanini. Somelanga kuto ta 190 yo tanga ketch ngalinga nga 190 mais ato somi 190 na oyate pona Orlando te potanga somelanga camion lobele boko mufinga nga lisusu donc tikala zakana wera ta somelanga pusu na burouette na otamusa ngota matiti. Voilà, ça c'est bien de comment on a souka muke manzaka. Alors ni bana ba fanatique nyo surtout ya musique à maison mais et les autres moni Bigington a koti likambo ya Weranson na ndenga usakana te a attaquer c'est le makasi na bande comme susu bato finga Weranson. Pona yo réaction wana ya Bigington monyo ndenge nini asali bien to sali mabe Bigington azana doit recharger na CLE po Bigington azapela mutema de la forêt. Bigington gout banda zana wenge selo no sakanate so selo asakani Bigington ndo beta e kana wenge oui ana ko beta e Bigington za makasi selo bunda na Bigington ata de makofite ata ba poto ba ebi Bigington la ngamuta manka wirati atoza no animateur moko bimino sikozo boyo za bilité ba je sais que gout ba bima ba lobi ba bill mais ba photocopie ba katana mais bill tilo bundaka
a guerrier. Mais est-ce que c'est le péron sala à côté basali ya gymnastique kuna mikola vimbi matolo. Libenda poto. Yo zaki na ba preuve mambo ba beta ki wana yo zolo ba wana. Libenda poto mutuno sa tombola rango. Atotomo libenda poto ya courant eza libenda biso to tombola na site. O biso to tombola ka eleki ya poto. Ya biso eza ya courate. Ya biso pena libenda monter ka camion ba sangisi ba tombolinde. O wana ya poto ki parate okoko finika buto zo sala ka boye ezo bendana. Donc a encore raté. So yo za ba preuve mambo yo lo bana ke ba beta ye na misu na yo mona. O za ba preuve. Boso ba beta est lié. Biki to la za do beta e. Na winga no bete ko. Bon c'est là na winga no saka na bil. Ala bete nene puis wa. Amba ta bena ma kofi solo devant patron. Oh comme ça j'étais bil za sauvage. Bil za sauvage. A beta e ma be. Ya ko c'est le salani pas biki to na beta. Et yemo ka bele biki to na beta lié. Yemo ka yebi aloba na TV vérité ke bil a betinga pour na boye. Aloba. Aïbelo ba bete lié à constater. Voilà. Toto na ndeko na biso Bercy mwana, c'est dimanche. A beti histoire par rapport ya maramuninga commune minute la biwenge musique à maison mais ils ont daillé et héritier watana bazala kola Werason ya lelo. Ye Bercy azali lokola Bill Clinton ya lelo. N'habite pona yo lectini no sana kati par rapport ba dire ndeko na biso Bercy mwana lobby. Bercy aussi lisango. Aussi sango. Hier azolo babongo po aza changer couleur. Na maison mère Bercy azalaki wera lingaki makasi. Wera lingaki makasi lelo pa moni bata héritier babimise na prison akomi kumisa héritier. Akomisa pe ferret. Le pa boya héritier. Mwana na zaka bongo. Le pa boya héritier. Le pa boya héritier azamuta sentiment yaza Bikington ya lelo te. Wera pe ya lelo za héritier te. Wera komunika wera son. Comment were bana W yo comme le banana R c'est la R non oui na HT mais R R E et banana E c'est la E c'est la E na yo so banana I c'est la I so were banana W Josina voilà comme ça c'est va jeter mais nga attend on peut ça message en français bon ba français pénal donc français de France bon message pays comme médiocre pas parler français toi c'est congolais hein moi c'est congolais français à Paris. Moi, c'est Zaïrois. Tu parles Zaïrois dans la paix initiée. Pétrez-vous. Nous sommes Zaïrois. Nous sommes Zaïrois. Nous sommes Zaïrois. Nous sommes au Congo. Le long malgré, nous sommes au Congo, Brazza, mais le long est comme au Congo, mais nous sommes au Zaï. Tu vas changer de drapeau. Zaï. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous vous souvenez de ma question sur Lelo et Pemé Werason et mauvais souvenir na Yopé? Oh lelo la rason a vendu ah non raisonner comme bemo les cas permet avoir rason avec musique à maison mais il y a bien d'abord et puis il y a mabé bon souvenir na ngai pas Werason souvenir na pas Werason bana na nga na bote ya basi 4 ujana na nga pas vendre a bote la nga mwana moko ye ujana na nga mwana muke maza mine pas la mangu ba tsanga mal à l'aise est-ce que ko kanisanga mais na bote na andimaka ka yebisa papa na yeke mbaye na nga abotelanga pena mwana azala mwana nga déjà nga azala 19 ans donc azala mwana nga na Joaquin azala 13 ans na 14 ans na 16e ils ont mérité prison na ko mérité prison ni nango azala ujana na nga yo prison ni atoka inga ya kolanda nga na prison ko loba mbaye na nga atala parki moi si na ngai to bota déjà mwana okanga ngo memanga ayo tikila nga mwana na prison yo borola mais ce que 4 enfants yo lobi mais na moni pointer mi pas au jana c'est que au jana ndé magamu yebena ndé o bana na basi mi bale bazala ba na ngola Jessica na Mati Ngiama na Fanny bazao on peut s'appeler mon Ngiama azali awa au jana pe na minute yo azala bébé Gladys do basi kaka nzamba pe singa basi ba komi 5 na suki na 5 wana donc leur bota chouchou côté soki yenda lingi na obaksa moko ujana yoko papa biso ko linga obaksa moko oza prête yebisa bango za prête oza prête apota obaksa moko susu papa loba te no malibana na bino oh bango si partir foyer na bango biso pe tosa biso mais si vous réclamez ta libala te vraiment linga robota nuka boina manzaka boy mbongo soki ya obala zone liki voilà olobani na bande robota la biso et surtout le président Werason na ba fanatique ni surtout ça bango nini la peste bango ka mbote voilà
Merci totolanda ujana ya manzaka yewana mais yo pour que no bimana famille ba ujana eza problème nini mutabotelo mwana kitoko bongo ya mwasi famille na bango bayebi ke manzaka azali patron voyou azoluka soki nazwi nde la roya eza te soki nazwi te na bomanzoto soki na bominzoto bakomutiaka ma à l'aise wana mwana mpe na onéglige na mwana donc fo batika nga à l'aise ti mokolo mongo alikembeke koka na ye aza mwasi na nga na linga yo balela likelema mwasi kasi économie bongo mbala mongo nasalaka na banque yo kaza ta moko ebongi nga manzaka baotiaka député mais yo bafutaka oti bongo banoko bamata beso bafuta te par exemple weka kuta leki badéputé talaka toza na wenge 60 afutaka biso 60 mutu amutu ala salaire ne salaire à 2 César ya 3 César ya 5 César siko député afuta ngango député soki na lupango ne mona kaka garde quoi mon policier na lavandier na jardinier na cuisinier afuta bango à 200 tala siko biloko bon siko weka zane député te ane sénateur te ane musicien mafuta bata misala kitoko voilà mauvais souvenir nanga pa weka za bana na nyoso la boti bana wenge oh ya un mauvais souvenir le bon souvenir comme ils sont mauvais souvenir nanga pour la bana na numéro 1 intérêt nanga ya wenge bana wana donc après souvenir nanga mususu naza nango ezaka ba TV na ba radio yo bon ma biso ba ta biso mais obige eloko mobeleka awa na wenge l'autre fois ba beta manzaka ezaka ni salani manzaka o ba beta panani oya yuti ba na betaka beta yo utaisi ko melibi mela meloye biloba loba beta yo pas danseuse moko jumsusu ba mbrika ka be gifle zo ya osakanati danseuse so ka betinga mbate zande pona tobole libele onini e banandeni po danseuse za chel to zoye ka pa sunga ka okesi lobele ba ko na e pa fa bali mais biso to kozala santa na maison malobo zo loba wana ozo tamiser ngo bien danseuse chel ba to kenda poto yo tigala ka ba kenda poto anini ba kenda ba memaka mi bale mi balango pe o azaka na chance na kima o azaki na libabe azonga ba o mema suni yo kasi de la forine azaba na minute na place mema manzaka atake mema dase lisusu pour que kota libala na France fa mema ngapo na zo intérêt na kumisaka yo dase ziwa dase la osa eleni ba merci kutu bazala ki dase na biso tozo pese honneur lelo azab na libala bongo nga manzaka na nyoka mina wenge badase bakutanga nga na kuta bango nga na yebi bango na bien badanse tamba kenda voyage yo kenda voyage te comment ozo se comparer na bango fo bakende yo kenda te yo voyage ni yo kenda ngai na kenda la nga na wenge musique maison na kenda la Lubumbashi Goma na Matadi esili na posa poto pété voilà tokomi la suka manzaka banga pesa mo batuno mbote belé et puis pesa yemo be les rois mbote belé numéro 1 on appelle si les rois de la forêt, leader des leaders, leader de tous les leaders. Donc, oh, bah, bayemba, ya wera sonoza, leader des leaders, aza leader des leaders. Après, n'a pas si mampa ta maman pasteur na les États-Unis, na le panga wera na Dallas. Koto George Sina vanda na Randi, le panga patron. Exosa zana, Gladia zana, baleki na nga, on a même penza boy. Na mona robota malabango ti ba koli, ti le ba bien ba lauréat. Ils étaient 5 000. Moi, qui côté. Tu l'as pas bien lauréat. Ils étaient 5 000. Lauréat. Et tu gagnes suko gladi. Il y a pas de zoango. Donc on appelle la banane na biso, on peut être souffrir na on a pas sina bisengo. Tu le papa na on a zoa G. Donc on appelle si mère Aniti Mambote, on appelle si Jonas Sembe ses grand frère Werason, on appelle si moi Canada, Jonas Sembe c'est na Claude. Comment on a parlé? Na pesi ginko ile ka wera mona suka donc na pesi foi Patrice Ngoi Musoko ya roloba mingi te mobile ya master fidèle mosali na nzamba solo pasteur te foi Patrice aleki ba pasteur na luyalu donc ya boya ki pasteur tokota église 5h to bimaka 7h na bandai na mangembo donc ya za pasteur apa pamba te liloba nzambe penza na pesi susu mbote na mère Aniti Mambote na Jackie Watunda na ndeko na nga Neli Musei na pesi mbote na tonto Fili na pesi mbote na mama na nga moko Chibala mama ya bana ebele na kata poto o asomba lupango ya mbaba ya nyonso to za fazer olala donc na pesi susu mbote na pesi mbote na navigateur ya wera son eza na Amérique na kitaki sasa te po bato bazoko sela ba Chrisley makambu ba Chrisley eza kwa ba catch ba kamina ba mike ya 2 places net nga manzala ko soma kamina 2 places bona o mema bana wapi bilo mike donc bana poto tozo beta Zénith 2009 wera na Zénith pour bato bamona ba black to beta pela Zénith yo to ko sala siko to za 2000 combien 18 to beta na 2019 to po bata mukili bakasi wera zo sa ba black to beta pela Zénith poto banda nzela poto to ko je bango a robeta ngo
Numéro de téléphone, nayebi ozana na chombo te mais pesa ka ya chombo. Bala poto ba yebi place ba bengla nga. Ujana na nga nga zalela mama mwana na nga ye kamuke ya loba mingi te na boya nga basa minene. Basa minene dépense na linga na nga kamuke ya muke. Soto otamana nzandi eleki na nga. Mais moi sinanga. Po pesa yiga ba 1000. Fani Adado, Fani na nga mope. Bino nyonso botika malamu na pesi mbote na wera son nga zolia minute mikungu na ndako na ma campagne yale aga mikungu ya bima kama misunité mikungu dongo mbondi fumbwa ndunda wangila bilo ya mayebo mbinjo o soso atikela batu basutukila. Voilà, merci. Donc c'était la Manzaka. Donc tu l'as dit, tu l'as dit pour moi mais ça l'a bien dégagé bo sengaki donc de beto lokae et ça m'a bête par rapport à dire nem so le biwana nani wana so bosen. Bala poto ya loba mingi te nazo ke États-Unis ofele na nyoka mi ya trop pato la nga yo kelinga malo manzaka o salaka publicité lelelele ya Zénith o rataka mais bato bakachanga ngo badaya mais na minute yo bana États-Unis ba omona nga na États-Unis avion ofele nana mema yemo le roi de la forêt pas yero lo baka siko na moyo na kende avant na ke mais yo biolinga poto te poto ke sunde poto eza France États-Unis de l'équipe France Péa Souka, on va tourner à carte l'électé. Il y a un pays dans Jokin. Quand on a fait la Joss, on a fait la Randi, on a fait la Messi, on a fait la banane tout. Na France, c'est l'heure. En France, ça va palpiter États-Unis. Donc, on a pays dans l'Amérique. Voilà. Étoile, Amérique. Exaucé, américain. Gladi, américain. Mampata, américain. Werason, américain. Tu changes de nationalité. Tu soulages à Binoka. Voilà, merci donc pour te belé na reste kangi donc pour tenir rigueur par rapport à dire na ya aza mutumo sala moi misma misusu boya te bolo baona pourquoi manzaka lo biloko te ya asala ne moi misma na yeza la bon tunga yamba po tanga yaga macho monsieur sala bien donc ils sous demande ya bandeko ba benga biso to lukemno manzaka ye to zue penza et sali moi bien na ndeko na biso resi kangi moko na ndeko na biso si Poupon Digbo na kati ya Canada mauvais Dominique qui est le 100% Moussakata vraiment na Londres Jean Moulumba il était sorti de Bruxelles ndeko na kati qui c'était le fétique papa na Riben et na Bossanioté hein John Louis là-bas exébélé. Merci, à la prochaine fois on se retrouve. Merci, bye bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.